garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mbote mingi seromaka se kozala susu boso ya betando na bino komesana kozala tokoya oboso ya bino ezaka bongo musala na bino to musala na biso bopesa biso ba misala bino to lokwa bangamba pa kosala bino misala tokela molo mbango pa kobeta to kopesa bino penza basango muke penza oya sengo kotala ndenge nini bayimboka ekolo Kongo pa kosangana mpo ete kotatila kobundela kaka ekolo Kongo tolobaki ete Kongo ezoluka ba o basengi toba ya makasi mpo akobundela ekolo Kongo. Na yango na société civile révolutionnaire ozo kamba mabongo na baimboka Kongo tokoluka penza koyoka ndeko Kitenge ameka penza kopesa biso posa ya bango eloko nini bako bimisa mayele penza makasi na tile tali Kongo e posa na bango eza Kongo ezala kaka no padi moko pe ya bato moko songolo pakala te bato nyonso basimba makambo ya Kongo na maboko to misala to makambo etali bitumba ya Kongo na maboko na yango wana penza tokolanda mwana mboka Kitenge ameka penza kopesa biso mayele to likanisi nini esalete basala synergie to basala eloko moko ya makasi mpona na tina kobundisa badongolo miso lokola Kagame akosenga ndambo ya mabele oyo ayete oyo ya biso na banzi tokolinga penza kolanda ndeko na bukebi to kolanda bandeko na bukebi nyonso na nzela penza ya maloba na bango tina ya bosangali na bango eza kaka bango moko te ya oba mesana ya droit de l'homme eza na kati wana ba chef coutumier bazali na kati wana bae ya mangomba ya ecclesia bazali na kati wana mangomba ebele penje sangisaki bokasi na bango mpo akobundela to pona koluka kopusa to kotombola ekolo Kongo epi ko accompagner Antoine Tshilombo Tshisekedi za bongo mokambi ekolo Kongo. Viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix, chef de l'État, béton, Litou, et le moyen. Encore une fois, merci pour la parole. Merci, Makasi, Yakoleka, na Oyo, Aza, Mokitani, il y a le Sphinx, paix à son âme, le général Liba Ouibamou, Aza, Oya Tikala na Niwana, Oya Kisonyo Sobana Yandaku, Oya Oumeli Yandaku, en tout cas, après on va dater 5 minutes et les gars, quand on va la politique et les sont pour autant Azomi Samakanisi Makasi et pas en général. Encore une fois, général, je vous remercie de votre présence en Seigneur. Simaya général, nous allons solo pour remercier l'organisateur, il y a Meloulou Oyo. La Congo, il y a Télémi Mousso pour la Malatine à FIFA, le président Jérémy. S'il vous plaît, merci. Sima Topesi, merci la population congolaise. Pour éviter beaucoup dans la section Topé Kouni Yangaba, c'est qu'ils ont payé les sur la Topesi, merci la base Nyonso pour nous se retrouver en ces lieux, pour la CP la Elongo, pour Yoka Maïe, pour Yoka ma valeur, pour les Tchéti Seke, Atika, Alona. Na mabele ya malamu, mabele ya kitoko, bambuma ebotama, dilo bambuma wana, oyete bisoto profite, to bien kwelo. Merci beaucoup. C'est le président sectionnaire de la Ligue des Jeunes, section Gaba, coordonnateur national du collectif, le président sectionnaire de la Ligue des Jeunes du Nord-Ouest.
président Éric Mambo Motoumé. Nazali député, candidat député provincial, dans l'élection au Élémi Bousso Nabiso, ici décembre, tant que tu dans ma bonhomie, nous allons posé un siège au et Pessami Biso Nangaba, au leader Pessa Zakati Abota Moulaï, cette fois-ci, nous connaissons un Biso, Biso Moko Bakolo et Sikato Banda, et merci. Encore une fois, Malobani l'idée, ils sont pas sur le Yaki dans le Sika pour la Koyoka. Pourquoi le Yaki dans le Sika pour la Koyoka, les Tozo ici Maloba, va faire ça dans mon côté, afin que les soignants se trouvent comme ailleurs. Merci beaucoup. Ezali na démocratie totale. Endi saliposo séparation ya pouvoir. Et la kisini. Na pays au démocratie ezali. Bazalaka na gouvernement, na président de la République. À part, bazali na parlement, ou ezosala mibeko. À part, bazali na pouvoir judiciaire, to bazuzi, ou basambisaka. Biso pe na régime na biso, boko constater séparation ya pouvoir misatu wana ezali. Na ebi ke bozana mituna ezebele. Ndenge nini mutu songolo bakangaki ye après batiki ye. Ndenge nini songolo bakangi ye batiki ye. Est-ce que la que démocratie ezate? Séparation ya pouvoir wana misatu. Epekisi président ya république na démocratie akota makambu ya bazuzi to ya badépité. Donc bajuge soki bakangi yo bakondane yo kobelela na ote pachi beton talanga wana makambu ya bazuzi. Toza na baka ebele tozoloba la justice internationale bakangaki VPN na biso Jean-Pierre Bemba bakendani na CPI bakondane na premier tour oyo babengaka première instance et puis na deuxième instance bayekotika ye okoloba teke démocratie eza te bazuzi oyo ya peine baapprécie que Jean-Pierre Bemba azalaki na makambo bafundelaki ete batiki ye. Okamati président ya Côte d'Ivoire akala Laurent Gbagbo bakangaki ye awumeli mpe na CPI mais ntango baye kobandela lisusu jugement basali nini bapesi ye liberté. Okoloba teke bazuzi wana mpe démocratie ezali mais basaleli pouvoir na bango en tant que bazuzi pona badesi. Il est vrai que na mboka na biso Congo pendant les 18 ans na ba 32 ans tosali 50 ans justice ezalaki te libre ezalaki président ya république alobi okondane mutu. Sikoyo na régime ya Félix Tshisekedi ezali ndenge wana te. Même si bomoni mutu abimi baerreur mosusu ezali ya pouvoir judiciaire ezali ya président ya république te. Président ya république abitumba na ye ezali il faut justice ezala mpona population. Yango bokomona azotika peuple te asali barecrute bamagistrat sika mpona barenforce ya kala to mekodimine injustice po population aza kosouffrir na injustice. Bokoloba justice eza ya biso me nga na kopesa baelema mibale mpona démontrer le contraire. Elema ya liboso soki justice ezalaki ya biso UDPS na Félix Tshisekedi bato ya UDPS bakoki kozala ti lelo na badetention te. Ese boyebi ke toza na bato ya UDPS na bakasho bato oyo bakangaki ere ya procès ya kamwena sambo ti lelo bazala. Soki justice eza ya biso Félix Tshisekedi akolamuka ntongo moko en tant que chef de l'État alobi bimisa bango nyonso. Donc même hier azosala effort à respecter principe ya séparation ya pouvoir. Ministre ya droits humains Kwela na compte ya coalition na biso tozalaki a déposé plainte contre madame wana po asalaka rapporté na plénière par rapport à gestion ndenge règlement intérieur ya parlement ezosala. Toke na dossier na justice
biso parti au pouvoir na balé na biso to perda qui posewa na pesi balé kaka ba élément za ibi eza pona la kisake fait tu sais que dit azako sala un effort état de droit séparation pouvoir des arabes. Deuxième indicateur, le pluralisme politique. Ma parti est comme Ebélé. Les lots sont dans l'opposition à Bissot, et Zali, opposition aux vivre dans luxe en termes de respect à la liberté, sont dans le pays Ebélé Afrique. Pour ce que nous avons rappelé qu'à Bissot, il y a place de outils dans chaque manifestation de rue, tendance à la soit tu n'as pas prisonnier, soit tu n'as pas blessé, des fois même tu n'as pas tout. Mais les gens qui ont marché sur Salima, tu n'as pas parce que le danger à jouer exaté, danger à cacher exaté, et ça ne pas batoyer des personnes na permanence na biso ba père de famille, ba kufa ba tikabana tilelo, mais ce qu'on nous dit place régime ya pays Tshisekedi et tumbi ba opposant ezalité. Donc pendant va combattre belé na ba manifestation, donc subir ba humiliation et belé, ba de belé des personnes ba pendant même bandaku, ba pendant misala, mais les gens na batu asala na cabinet ministre koni so tanga bidone na réseaux sociaux azo attaquer pays Tshisekedi. Mazali asala na era kala to ndakuta lo musala. Voilà exemple, il y a respect, il y a la liberté. Tout le monde même, les gens qui sont là, ils sont passés. Basango, monsieur l'abbé, Balongoli, Bango Bilamba, dans le régime il y a 18 ans. Mais beaucoup de place, mon côté, Félix Akani, sans autre homme de Dieu, mon côté, à Longoli et Bilamba. Je vais vous poser juste deux petites questions. Oui, c'est l'ingénieur civil politique l'emploi l'un des cadres de la Ligue de jeunes. Mon question posée tantôt. Quels sont, d'après vous, les grands qui vont le secteur, que ce soit juridique ou économique, de notre pays, dont le président doit réaliser? Oui, la réponse à cette question est selon lesquels sont d'après vous, mon général, les grands mots qui rongent le secteur, que ce soit économique ou juridique de notre pays, dont le président Félix Antoine Tshisekedi doit réaliser. Ça, c'est la première question. Deuxième question, avec le professeur que je vous dois. Quels sont les secteurs économiques à prioriser pour une émergence rapide de l'aide de développement intégral de la République démocratique du Congo et du Congo? Merci. Ok. Les questions, les intéresses. Allô? Parce que bamo oyo tozo souffrir na Congo eza connu. Peut-être qu'on a répondre. Vous avez des sujets d'actualité, mais des fois ils ont mal exploité pour nuire na régime nabiso. Netinze momoka bilenge ebimaki période moko nini tosalité bazo rappeler. Eloko tosalité. Eloko eza na base ya ba difficulté na biso na Congo. To changer na nos mentalité. Diagnostic wana papa Tshisekedi asalaki yango période ya conférence nationale souveraine. Batu ba comprendre yango te. Tant papa Tshisekedi aloba changement de mentalité. Elakisi nini? Soki nazalaki na mentalité ya moyibi ya mbongo ya l'État, il faut na renoncer na détournement. Soki nazalaki na mentalité ya konyo koloba agent de l'État, il faut na renoncer nango. Soki nazalaki na mentalité ya kokangisa batu illégalement, il faut na renoncer. Ça ce n'est qu'un aspect. Donc, ce qu'on côté au méditer, au côté en profondeur et à penser à papa Tshisekedi, au fait,
Le changement de mentalité, c'est la renonciation au mal. Totika, to dimine masumu na lobata bongo poto kubosi saki. Yangonde eza base un problème. Donc place to outil na lelo nini to salité poto za ba difficulté to changer mentalité ti. Na komela mai ne na meli boye na kamati plastiko na bwaki na terrasse. Président Eric abwaki na terrasse. Président Jérémy abwaki na terrasse. Biso nyonso tobwaki na terrasse. Tangu mbule boya nzele sali nini ekangami ma etondi ekote biso na ndako. Ndelo lobio fati azokoka te mais to changer mentalité te. Tala etamboleli na biso na nzela. Webi la première fois na komi pondo eloko aliboso na kamwa roulage azalaka te. Na te Seigneur kaka batuneti nga vraiment sans policier, sans roulage, même Bamboka na poteuse na batutu ezalaka te. Mais le minimum ezan soko tamula na nzela ya l'état ya batu nyonso il faut respecter. Donc absence ya ko changer mentalité eza à la base ya pas toujours na ba élément ingénieur alingaki a relevé sur tous les plans. Tozana ndeko magistrat azosambisa ba dossier abatu akokenda zumbongo a condamné une veuve bapoto une veuve na ba orphelin lupango biso siko bandeko magistrat wana tozozela na biso bongo a corruption potolia tozo appuyer mais tozo suka kaka wana bandeko pasi na biso banseignement ya papa Tshisekedi toboyi yango ko appliquer yango tozo souffrir entre autres le changement de mentalité. Ya ba le papa Tshisekedi alobi régime maréchal Mobutu et chosifier l'homme congolais. Ngai mission na ngai za na conscientiser zaïwa au congolais akoma un homme responsable. Kama okoma responsable akobando poser ba acte établi intérêt général. Botala ka so ba nomé mutu. Comment la mentalité est aussi là? Famille mobilisée. Bazo ça la tout dans cabinet à 30 personnes, on nomme 25 membres de famille. Et puis on va prendre un exemple quand même Tivalé. Bon hôtel, il va tirer la pénurie. Je suis tout chakana. Pas de batumbe moi. Or conception on a l'état, ça nous permet pas d'avancer. Donc ingénieur, le changement de mentalité et ça est loco. Il faut insister. Voilà la raison pour laquelle la politique va combattre l'église pour l'église dans un côté à la valeur spirituelle, la valeur morale. Ce que l'église a formé, bandimi, fidèle, oh bazotamula nakobanga nzambe, l'État a des difficultés, échec à l'église, donc difficulté à l'église. Dans la famille, cellule de base de la société, les akomemabiso na destruction à Congo. Secteur économique, nous sommes ingénieurs, tous en repos pour l'émergence RDC. Pour ce que les pays, nous sommes émergents. Et là, nous sommes en finance na bango, bicolo, budget na bango, bicolo, organe à contrôle. IGF, Cour des comptes, Licolo, mais si mon il reste à le secteur et l'andi, Bazama casse en agriculture, Bazama casse en protection de l'environnement, et bon na bon. Donc il faut d'abord tout assainir le climat des affaires, pour permettre le reste à le secteur et suivre. C'est la réalité à ma pays à Minéné, et au compléter la souka, une justice indépendante pour ceux qui investissent en baillé. Bazui koko sona gouvernement, baké na justice bakuti ba magistrat bakokata likambu conformément na droit. Et à la biloko o elekaka na ba régime. Bishop Atuni alobi biso ba cadre tozu musala ya kokangisaka ba combattant. Bishop oza na raison
kokangisa ba combattant ezali mabe ezali longo photo condamné mais aussi là mukolo biso nyonso to ko changer mentalité combattant IDPS comme tout citoyen il faut changer de mentalité. Ça veut dire quoi? Zala réellement combattant bima na kijalelo bo est parti et que ne de l'avant ceux qui bino bozo sala biso kijalelo na place tozo sala mabe bino bolobi tozo sala bien oyebi maman Zuzu Mbombo maman okazaki maman gouverneur n'époque à Mobutu Mobutu so beta lisola lobi balobaka na papa Mobutu aza mabe mais batuna te responsabilité et entourage abi mukomsu to koti réunion papa Mobutu abi to bana réunion de 8h à 12h na 12h maréchal alobi bon pause na avant de pause après si idée moko abi na moni problème to ana solution na ngo ba tunyo sa balobi pression za na raison Mobutu a soumis Thérèse à Bandé, il y a lobby. Tant que les steaks dans 11 heures de steaks bien été, tant que on suppose, notre réfléchissement à proposition même des solutions. Bah, on a présent, en tout cas, nous pas fait ça au poignet. Donc, c'est moi non, c'est contredit, nous avons maillé. Au mon exemple, les mots que je mon conseil pour ça, les règles, ils ont besoin d'appuyer. Et pour maka de Sungakate, Bishop, bon joueur dans Bino, Bishop peut jouer à Bishop à 4, je crois que ma capacité peut changer. Les campus la lobby politique ni de mettre en place pour nous pouvoir la candidature à jeunes et à femmes. Ngai ya liboso avant d'avoir la responsabilité à partir par rapport à quoi soulever nous avons interpellé par maman na ba jeune bozelaté l'état ya vers bino to bide pesa ya vers bino pour la promotion ba jeune na ba femme bon se prendre en charge boya na ba candidature na bino pour que tout le monde réellement aux appels valables. Papa Tshisekedi a dit mon fils, l'île de libération de la vie à Moutou, et bandana ndako ba parents. Parents mo kota mona ramona na kola. Amona toujours moi na za mukie, nenga na bolongola e ba couche, nenga zo tshai kude. Abi me mukolo o composer ba acte en tant que responsable. C'est le jour où papa oloba moi n'a pas maman mobile, moi n'a pas papa mobile. T'as pas raisonnement, t'as pas besoin de ça. Donc, le jeune comme le maman, beauté les mains. Le président Erika Abini candidat, a tout mis au cadre de mon côté. Il a pris ses responsabilités, alors ouverture les alliés, je me présente. La loi électorale les a clairs. Voilà pour la maman. Parti où il y a une liste, il y a une maman belé comme candidat. Pour diminuer même notion de seuil de recevabilité, même par caution. Ce sont des ouvertures. Si le bichon a IDPS, nous devons être organisés, et là tu as raison, pour promouvoir en haut. Mais en absence, il y a une stratégie de promotion, prenez-vous en charge pour la section que vous avez mérité, vous avez candidats. Pour tout ça, besoin de renouvellement, il y a classe politique. Donc, comme disait l'homme du 30 juin, montrez votre activité. La différence, Oyo, Bandeko, Pépé, Bayaka, Nango, Babenga, Kabila, père et la démocratie. Papa, qui s'était aussi père à la démocratie. Et, Kozala, père et la démocratie, Zali, yo, ne tamboli na yo, ne vandeli na yo. Oza kokunda po démocratie ezala na société na biso. Soko tali sénateur Kabila aza na place à fonder démocratie. Ayena ba Rwanda na AFDEL
bakoti na Congo bazui pouvoir na minduki Mouzé Kabila kufi ye a remplacé tant qu'on a remplacé topesi ba indisa démocratie. Un démocrate avant kotinda ba soldate okoti par exemple l'église moko neti ya Terdongo balongola évidemment na biso bandi à l'époque. Un démocrate a beau ça la montagne. Au Kanye Basango, au Kanye Basango, même na poto, interpellation ezala. Bakangi bino pendant marche, après batiki bino. Pour n'a pas éviter mon boulot affrontement. Mais yo tindi batunanda kwa. Toki komona to kolanda penza ba imboka kubimisa mayele na bango kwa makambo tali penza ekolo Congo konuka penza kotombola kufulukisa kotonga ekolo Congo ezo senga bosangania ba imboka nyonso penza mpo ete ba meka kotia bango mayele na makambo tali ekolo Congo kasi tokolinga kopesa bino lisusu tokolakisa bino tokozongisa bino epai wapi l'histoire ya bitumba to ya opposition ya Congo. Fondation ya opposition ya Congo et utaki wapi. Et puis kolandisa mapenza na bokasi o ezalaki nango UDPS. Tant on a le biso no soto UDPS ato obo ya lelo yo. Eza référence à opposition même en Afrique centrale. Ba yebi yango ata na mokili mobimba ba yebi yango soki robo yango pona lelo. Wana etalio met biso no soto yebi to bandai ko ya na sima UDPS po ete to meka ko binisa mo ba makasi na biso. Giba watikala kina simate pa kopesa penza kozongisa bato ndenge nini babandai ko nigisa Mobutu ndenge nini babandai ko lamusa bato ndenge nini basala ike Congo ezwa mwa forme kasi na simato yambo toko tesika wana po biso to yambaka bato ndako yambaka bapaya ezanda ko mapamboli et puis aza mopaya te aza moko oyo asala kaite bilili ya boye ba information ekomele pa yo api ekomaka azabongo molongani ya boss Élysée Kisombe tombaki bongo na bikuke na biso ya mosala awa nango ana kopesa penza mbote ayaki kotala biso koleka kotala ndenge nini mosala ekosala makitoko mama boye malamu to yambi openza malamu na bino nazo so boza bosenga peto yamba bino ba bikuke na biso ya kapolele pa koyamba basango na bato e na bandi ya molo mbango to kesi ko kote ande ko giba o pa koyoka epenza ndenge nini azongisi biso idepese bande ko tambo ndenge nini Antoine Tilo Motsekele bande ko tia mayele na epo na kosala machine ya makasi na kati ya opposition ile kaka boni nango ala to kende bongo to zonga na tondi bino matondo mingi esengo makasi ya ko présenter to ya koyebisa bino e balobaka na lingala mama yenza lesili na tindika to yambi mama na biso au monde déjà na yebisi bino place à outil mais déjà boyebi place à outil siko Londres tant déjà monier déjà boye boyebi déjà place à outil mère de mère toi na esengo makasi to yamba boye malamu mama ba non ba zela ki o te ba ko zoya surprise ka bolelo to moni porte fonga mère à côté. Thank you. Merci vraiment. Merci. Bien. Nazoya ami. Tokobi la suka ya manaka na biso na tondi matono mingi na bino babozwa kili bakumalamu e na babaza penda zinga na nga Eric Tiswaka azaka kotala nga penda e biumbu isima penda kamera kotala penda junior panda kosimba telefone e na tondi bino matondo mingi na babozwa kili bakumalamu ya kolanda nga Refin Kisombe papikeli bazali Seychelles na mama Élysée otozana na Kisasa awa na ebite soki tokokende kapela samedi dimanche lundi to wapi poto yambi mopaya tokutani mbasima.